bande ko babolingo na ko kumisa nzambe na ngai na mukulu wa lelo o ezali anniversaire na ngai tala kaka mbula moko babakiseli yo nana bakisi yango eza nzambe yango wana na ebite iloko na kopesa nzambe ka ko kumisa ye ka ko sanzula ye azwa lukumu pona ebike ndenge na kotiko ndenge pe na kubima na mbulo yo na koti te pona tikala na 2025 nazoleka nzela et na yebi ke ba mère rouge nyonso eza na nzela wana azoka usango ba Jourdain nyonso na otiko kutana nango Jourdain kutu apotaka mbango azongi sima ba montagne bango moko babanda ko sauter lokola ba bélier bango moko bazo sauter totika nzela aleka ngai wana mama bonheur mama bomengo mutu moko tubenga nga ayibisinga bo joyeux anniversaire. Na luki kombo na yo pona mona kandenyo zalelaka na luki kombo na yo na latin kombo na yo la kisi lion. Imaginez nzamba pambolo place uzali baba mungita nzamba pambola pona na tuneli yango na bandeko na ba yebisinga la même chose nzamba pambola yo merci gloire au Seigneur bolanda émission bolanda moi maté ezali wana c'est très important. Elle est née aujourd'hui, elle s'appelle Maman Bomengo. 71 ans, 71, ça c'est fête. Hein? 71, autrement dit 71 ans. Botama Elamnayo. Joyeux anniversaire Maman Bomengo, autrement dit Maman Bonheur. Oh, chapeau bas, maman, l'artiste. Que du bonheur. Bakoko, mona bakokolo. De la part de ton fils, le parfum de bonne odeur, l'ikoi. Pour filer des souboules, beaucoup. Maman Bomengo, Maman Bonheur. Que du bonheur. Mbotame l'amour, mieux sur moi, l'amour, c'est la partage na yo l'artiste. Bravo, on est ensemble, maman. Que du bonheur, on a habité ma zani malba quoi. Pour ce qu'on a la kolamuka, et ça habitude. Quelle grâce de t'avoir comme maman. 71 ans, ça c'est fait. Mbotame l'amour, merci. Joyeux anniversaire à toi, Yabiso Moko maman. Maman bonheur, maman bomengo, le mokolo na yo oyo mwana de vos musoba. Tombeli yo, joyeux anniversaire, que du bonheur, que Dieu te bénisse, qu'il fasse féconder toutes les œuvres de tes mains, maman. Oumela, maman bonheur, Moussali Nankolo, Talagak, Mboula Moure Baksami, oyo mwana de vos musoba. La bisou na yo maman, on t'aime beaucoup, mère bonheur, maman bonheur. Maman Mengo, Oumela, on est ensemble. Joyeux anniversaire, autrement dit, jovial anniversaire à notre maman, à notre mémé, à notre honneur, Maman Bomengo. Maman na kobombela yo te na minute esengo na zoyoka, o eza kati na nga, soki nazalaki kosolola na mokonzi mboka. Nengek na ebisa ya salelo eloko moko ekotikala souvenir ya libela na libela ndenge yo tikala souvenir ya libela na mitu ya batu ya bakongole na misala kitoko yo salela biso. Lokola na ba moyo wana te na makasi te me oyo nga na sololaka na ye oyo asalaki yo zala oyo achayo ozala monument nga sololaka na ye na oyebisa ye kaka abombela we sika malamu na au-delà, na kati ya paradiso, ovanda na libela ya mondeza souvenir we otikalaka seko na seko tango kozala lobi oui, mokonzi otindaki nga na sepelisa batu ye pa sepelisa yo. Trop ya koloba ya te que du bonheur, succès, longévité, souffle de vie oyo za na ondeleki tout. Na nyonso bakoko salilo lokola nzamba tinda yo kati na biso to sepelaka na yo. Mais bi o sali na mboka yebisa biso sekele na yo biso peto landa lokolo. Nzamba bomba yo encore et encore, toujours et toujours, Maman Bomengo. Que du bonheur, longévité, succès, gloire, encore oumela. Tozana posana yo. Happy birthday to you. Mbotama elamu, yaya bato, yaya baleke bele, ya Léontine. Lelo sa journée na yo vraiment, sepela melalia. 71 ans, ils ont jeté. Yaya, simbe bende. Nzamba bomba kokaka. Ote ya rabiso kandengo mesana. Yaya baleke bele. Ya nabiso motema malamu. Ozala aka wana ya nabiso. Tumona kayo. Osimbe bende.
osimbe bende na bakokokolo zalaka wana yaya tolinga wa mingi umela ke di bonheur umela yaya umela na yo mbotama elamu. Amakira ma Yesu elonga ezali na makila ma Yesu. Joyeux anniversaire à moi-même, joyeux anniversaire. Nabotami. Naeko kumisa Nzambe. Elonga ya mbula mobimba, combien bakufi? Combien bazana bakoma? Combien? Benzambe. Abakiseringa mikolo. 365 jours lisusu. Nabine la ete lolenge nini? Elonge zali. Elonga. Kolonanga na lukiyo na lindika osalite. Kolonanga na lukiyo na ekobo osalite. Hey, na kindoki asate. Na koyina pe azalite. Kolonanga Yesu kolonanga na lukiyo na lindika osalite. Milita wana nde sika masumu nyonso ekota. Akundama na yango kosekusaka ngote pardon. Azali na bomoi lelo lobi libela. Nabotami. Nabetela bino mwa lisolo nanga. Ngana botama le 22 janvier. Le 22 janvier wana ezalaki na 14h. Siko na 14h wana avant mama nanga bota ngai. Pasi ya kobote bandi. Lisolo ko kitoko. Zela to mbana to binana. Azamo konzi. La bomoi lelo lobi libela. Bongola motema akota. Yesu akota kuna longola kanda. Longola koyina. Longola mabe. Akota. Zela na bete la bino lisolo yango lisusu. Na bete la bino lisolo yango. Sikoyo na tongwa lelo. Nga na bengi. Parce que makamsusu na yebi yango. Mais il fallait na benga mutu moko. Oya yebi yango koleka. Pona ngoye bisoke soko sana ba mikolo to saka bango pelinga ka bango na bengi nani sikoyo na bengi grande sœur manga. Donc grande sœur manga na sa 9e première ndongala comme na ye ndongala Kiandumba Cécile ye wana nde na utiko benga tusololi na ye abetelinga mwa masolo bandeko ayibisinga boye. Tanga na keko botama ya tikala ki yemuko. Atikala yemuko ndenge nini? To bina lisusu. Lisolo ngo nzo kitoko mini. Lisolo muninga ya yo peto yoka. Sikoyo ezalaka ndenge nini? Ezalaka ke papa azalaka na musala na ye, azalaka bien parmi ba évoluer na l'air wana, alaye kobela. Tant papa ekobela, a komi vraiment que moi ça la musala ezate akena mboka. Kuna batungila ye makamune bien. Mais ko bota ya mwasi na ye, fa bota kaka na maternité. Na l'air wana na maternité sikoyo ya mundele. Donc na maternité wana mwasi akoya kufanda mwasi ya zemia akoya kufanda 1 mois to 1 mois et demi azana maternité tangu zeme kokisi ba 7 8 mois mwasi wana si akoti déjà na maternité bazolandela ye. Donc grande sœur nanga atikala ki na mboka
Bon, ye pe azalaki na congé. Azolandela. Ye kuna na mboka lelo na ba telefone ezate motema pasi ya. Ya za kwa motema pasi kuna mama ndenge nini. Me bibo yoka na bisolo yango. Papa nanga ate. Ona mafuna bina lisu. Elengie. Zalokumu nkolo, zalokumu. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Nalingi yo, na motema nanga. Nalingi yo. Elengie. Sikoyo. Sendeni. Papa, il fallait alanda mwasi na ye. Bandeko. Bana mboke pa bazalaki ti na mboka o maternité zaki 54 km. Papa na ngai atiki mboka ndaku na ye aye pona koya ko assister mwasi na ye ndenge azobota. Et puis ye baka ke tangu ngai kuna na libumu na zo bundana na zo botela kaka muntu oya lobaka lokola ngai. Na kati ya libumu peut-être pe na zako loba. Ubera sako bangana uyana ngana no lero te botika nanu ko boni boyko donc lero wana mama zoni okwa papa lobini neye mwasi na zoni okwa makuna na kati kwa bota papa na ngai afuka malibanda ya maternité atombola maboko likolo Jésus akobondela po mwasi na ye abota malamu mutonga zo bote sana izangai elengi pensa boyebiko totanga Bible moko meto comprendre ate so tangi Bible otali Jérémie nzamba lobana ye ke lero zalaki na libumu ya mama na yo lero ozokota na libumu ya mama na yo na ye baki yo me tangu ozobima nga na consacrer yo na kati ya libumu ba consacrer ngai ya ba consacrer ngai na kati ya libumu po papa na ngaso tombola maboko pona kotika ngana kwanza soki papa na ngaso la kati lero na ngana no fête vraiment anniversaire na mboka pe benya sanguya na loba sanguya na kumisa yo sanguya na salela yo Yesu na changer na beleli na beleli na simbi boy po mama na ngasa ko simba pe mukongo na pasi wana sikora ngaki na lobabu nangai mboka nanga posiko koma kakao de père et de mère ngai mboka nanga na songa lumweni na botami na kimpese na maternité ya lamba bato ya kimpese ya skala ya lelo yani bayebi lamba wana ezani eza maternité ezali internat ezalaki wana ezali wana petit siko na internat wana parce que siko na maternité wana nde yango wana sikoyo epa inga na botamela papa na ngazo bondela avant na botam bandeko na tuni bino question mwana na kati ya libumu consacré ya nani mukolo yo botaki o consacré mwana no na nani bo yo moko lero zo bota ozo consacré mwana na nani poto sala batu mususu afake ne ko bota ameli ba bière na ye po alera ko bota azala na milangwa est-ce que mwana na ko sala malamu mingi to luka ke sika to uta luka ke siko bota ma oyeba makambo nini leka po luka délivrance na yo na bina lisusu po ezese momi na libota na nga na beleli yo bana na nga consacré akozonga sikoyo conseil mususu na lingi na loba nanu awa papa na nga na tangu wana alandi mwasi na ye esika mwasi azobota combien azalaki na bolingo ya mwasi na ye na bolingo ya mwana azobota merci papa mais yo ndeko mobali na solo biro surtout bino mibali ya ba congolais émission oyo na ebiso soki na ngo tindela ngango na Congo
kuna pe na sana chaîne te YouTube kaka botinda pardon wana tia na YouTube et yesa direct na bien que na YouTube comme ça ba botinda ngata na kisasa bato bamo ba mibali mingi ya ba congolais bolo bateke na sala kama pe contribue moi ça so que ne kobota akeko bota akeko bota ça la maternité ta mususu ti moi c'est akobima na maternité papa amonaka esika moi c'est abotela ti kuna mwasi na maternité izaka ba risque tamsu mwasi akufa tamsu mwana akufa pasi akobota eza grave bande ko mibali bo changer mitema po zemyo mwasi akumbaka ezali yo nde mutopesi siko na lele mwasi azoni yo kwama yo za kuna te ozo kipe kutu te tamsu vandi pe na bar ozo mela masanga mais mwasi kuna zole la passe nous avons besoin de kumu pesa nga vraiment tata ya malamu pesa nga tata Gamba zali tata yo zali tata solo na kobanga te Zambe zali papa na kobanga nini za papa na ngai yo pesi nga bonne santé papa Nzamba zali papa bien aimé Nzamba zali papa azala kanabiso tangu nyonso yo papa le moi je sala ko kobota zala pembeni na ye yo papa physique pourquoi bosindola ka basi ndenge wana après moi na soka koli c'est mon enfant c'est ma fille c'est mon nanyo c'est mon fils wana soki mwana bondi soki mwana baby akende pa mama na ye yango wana bien aimé asolo bila bozi bozo mona tata oya wuti mboka aye na ville la maternité quoi système moi sinaye mais bina ko sala wana temenga na so sola na nzambe mais yo moi c'est asobota yo so sola na milangwa même si moi c'est asobota yo de sokota ki libala kote moko songolo pakala mukolo ka ko songa ndako kuti bebe asabotama ubia ba ko benga yo ko benga lokwa téléphone c'est comme aboti OK na ko ya na pokwa bandi ko na ngai eza lisumu wako lela mwana wana quelque chose sikoyo nasa makambo belia na koloba onda mndam to bina hanan kaka sikoyo eza makambo nzuri ezali pe tokolonga pona Yesu ona Yesu sikoyo yangaki na lobaso eloko moko tozana bato babotisaka basi na ba maternité bo awa na poto elekaka nango bien kokoleka pe mwa mabe parce que miteme keseni mais na bamboka na biso surtout na lel bazobotisa mwasi oyo azobotisa ye wana akomi nzambe te oyo azobotisa wana pusaba ye zoba mwasi tango keneki namna tindekio abando bimisele maloba mabe au lieu encadrer ye bien pour bota malamu pour ça na moment passe et comme ka moment choc na ba hôpital na biso na zolo bela bino kona na kisa se mission oyo koma kuna na Congo kuna ekoma na mission oyo mais ngana so yebisapino mamelo na le Rwanda pesa maternité ba mamelo ya mindele batu mwindu basalaki mamelo wana oya botisa mama langa oya yamba ngai na mbetu ya accouchement kombo na ye ma sœur Julienne Nsoni tango eko zwa baptême ya kimamelo ba pesi esiko kombo ya ma sœur Gontilde mais na so bisabino ke ma sœur wana azana bandoi azabando bele côté na biso ba Julienne Nsoni ba Julienne ba Gontilde ngako tuleki na asuka komo ni Gontilde ndoi kaka ya mamelo wana pesa ikonga mamelo wana pourquoi motema malamu mais yo ozobotisa oza motema mabe mena yo kasango kaka na maternité moko azali ko beta basi mwasi azo bota yazo beta yo kokite bona boy Ye zema liboso kaka akufa na zemi wana. C'est triste mais tozwa kaka même conseil. Donc soki nazo bomba kombo wana lelo na bengi susu grande sœur nanga pour expliquer nga bien.
ezalaki kombo nini penza po ba mamelo basako za lebeli pona yebi maser wana Juliane abotisa mama nanga mwana ya landanga na oyo ya suka gonsi me nako kanisa mongo siko ngai na yebi ya baninga me yanga sikoyo ya ibisinga kaka même mamelo wana tala kombo na ye ndenge ezotangama kombo na ye mama Bonheur Bomengo azotanga ngo na age naza nango nazotanga kombo mamelo wana pona nini po abotisa ka malamu bo yo botisa batu bonyo bapesa batandoi po baloba ta bolamu nayo eza kanda te zuwa te tobinela nzambe me tozwa conseil Nikuna joyeux anniversaire yanga moko naluki mutu te kwa binela ngai nga moko na bina nani nalobi kombo ya mamelo wana etikala ntango nga nabotaka mwana nga oyo ya mibale boti onela makambo elekaki ezalaki mingi parce que nabelaka makasi mpe nazalaki vraiment ke kotala nga boye koyebanga suti me ntango mama aye koyebaka moto abotisaki eza bomengo na lero wana atunaki eske nabotisi yo malamu nasali yo mabe asalaki mabe te malamu mama wana asalaki mponga na bota bazali félicitations mama epai ozali kombo na ye lisusu te yango nazoloba ke merci na ba oyo nyonso pe basouhaite ngai joyeux anniversaire mais moi lisolo oyo epesa moi conseil na kati na biso zoke ni kobota bundila nzambe moi sa zoke ni kobota landa yesu ngai yo pe muto zo botisa zala wana na motema malamu pozo pesa vie na mutu moko boy imaginez kaka bonheur oyo nazali ekokaki kozala pe oza motema mabe na kufi na mbeto hôpital imaginez o ratisse batu makambo boni yo muto botisaka batu mabe pe basi musu bakufa na kubota to babebe musu bakufa po na kubota banda kosenga nzambe bolimbisi po oboma mwana soka so bota mayeba na kate tango sana libumo yebi ete kaka nzambe muto ayebi nzambe oyo bande konanga namona kananga te na sala nzambe nini yaona koma nanga ko bina kosote kubina koyemba koyemba yana ngai ya ndumba ndonga la Cécile merci opesi nga makambo bele siko lelo na comprendre bele badanse nanga mabina na rythme nanga wana na kitia joyeux anniversaire gloire au Seigneur gloire au Seigneur gloire au Seigneur gloire au Seigneur gloire au Seigneur